nini oh c'était nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Chingitri balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches kame ya komone la sexy Yena maseza masi kleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique Indi toza la bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe okotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc on a ici bino ba congolais na oui c'est nos congolais de congolais na ici no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit écouter on là na moi Mika Ekanga Lenda wana Zaka wana ukota bote Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur votre émission Le Vite Parler. Je ne peux pas trop parler par rapport à quoi? Par rapport que bon, Moni Makamoto Salemanamakine, mais la réalité qui passe aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le 3 août 2015, spécial match. Il y a Vita, si je ne me trompe pas, Vita, présentation à joueur à Vita. Par erreur, j'ai tourné une émission, tout le monde est troublé. Ça se fait dans le stade 20 mai. Raphaël. Pourquoi? Parce que billet et Sili, le Congolais, fidèle, il y a Vita, on a besoin, c'est impossible par rapport à quand on a 4 par rapport à un match, mais impossible billet, on dit la trouble. Guerre, il y a policier, dans le peuple congolais. Je ne sais pas, dans le monde entier, c'est à vous de juger. C'est normal que ceux qui sont Congolais ont besoin de qu'on aille et s'inviter. Soldats dali mobateli ya population abi mpona kosala trouble bati ba guards bati ba tennis po babima ba panzaka batu na mabanga population asimi mabanga policier asimi mabanga nana zolanda nani je sais pas nous sommes arrivés à la fin c'était là moi extrait katozo les bino pona bana poto je vous aime beaucoup Gloria Olangi j'ai fait mon travail par rapport à vous on se retrouve prochainement na bémission Moussousou
Merci à vous tous. Merci à tous les gens au balingaka émission de langue. Ça fait vraiment mal. Nga ça nga passe na lo on passe par rapport à Mambolé kananga to za liberté na mboka na moko. Pourquoi te sika moko avec mikakatano. Mais non, ceux qui ba ki billet aux limité, faut bâtir d'entrée à $10 ou $15 pour na mutu mususu ba empêcher ba chèque auto ba mususu ba kota. Désolé, on se retrouve prochainement invité mususu auto émission mususu ya Jariabo. Bye bye. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Riches kame ya komone la sexy. Yena ma César Magic Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique.